la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de TV, la collecte la chaîne de TV, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Koangola. Koangola, c'est une émission où laquelle Danity Manga aura toujours un plaisir de représenter Ango pour Nabino, na katia chaîne Nabino Mabia Star et surtout tout ça déjà un nouvel nom où Danity Manga a souhaité déjà bonne fête et na batunion so oyo bazala biso na kati chaîne Mabia Star. Là je vois directement la personne ou laquelle qu'on appelle l'argent obéit par sa présence. C'est qui? C'est Christopher Songo. Songo ya ba Christopher moi mon bali azanga elorote na kati Londres wana vie na nga très social mbongo ebele mbongo neti na film. Christopher Songo aliaka na bato kutu bazana famille na été soko lobika avia sala moko action motema malamu na yo Christopher Songo umela nzambe abakisela ou lisusu ebele pour cette année 2022 et pourquoi pas de dire merci comme ça à Maman Mabia Star Airstyle Kolo Eloko na kati ya Londres wana nde na yebisaka bino salon ezalaka moko na kati ya Londres wana salon Mabia Star et siko soki le premier ti le 30 mama okokende papa ko banda ko lula yo akozela lona mbanda te na kati ya Londres wana na pesi merci na bande ko nanga nyonso o na moni bisiko tozali na RM balobi bar kaka moko na kati ya Kapela awa o bisiko wapi soko ye ko vanda l'aise moi na poto eza en plein air o vanda l'aise ozala kimia motoko dérange à cause la te kolia ngulu ntabana yo na kimia n'est-ce pas RM il y avait na biso Rodrigo Mayemba, voilà le boss hein, triple boss parce que na Kapela contrôlera bango. Merci na ba Mourenio so et surtout na Dadi Ilenda na Damida Toko Argent Pire depuis François le grand réfugié na Monipeyo et Fola Mazambi Raya Kitendi na kati ya Paris à contrôlaka Paris Mobimba Fola Mazambi Raya Kitendi Papi Vunda na kati ya Londres wana Papi Chesco hein Papi Chesco plus 1 donc Papi Chesco tozakazaka na bango Angèle Loué mwana star balobi lelo actualité eza dominé lobby ezalaki libala ya bijou la reine a balio badolongolo misu esi bakoyi balobi Danity Manga ko solola na ndeko na biso ya artiste comédien o abengami na kombo ya maître Kovo aza maître azape artiste comédien maître Kovo yende mutu tokozwa ton ya ko beta na ye masolo ya libala ya bijou la reine ba artiste ba ko mobale ba artiste makamba bien ba artiste ko fongwa déjà parce que ba pasteur de la foi pe ba bondela mingi ba interdira ki bato belé via ki lesbienne il faut bala boza ko bebisa réputation donc basi ba comprendre bazongi en ligne yango to solola na ye merci na bino nyonso meilleur V babona no l'an 2002 na moto nyonso et na kobosa na teli susu koloba toujours paix à son âme ya Blandine Samba ya na ngai o ya uta kotika biso na ba novembre wa kaka o na uta kolela ye ya Blandine Samba bisiko zali na se ya mabele paix à ton âme 2022 écoutez on a ça mabele yaya Danity Manga kotika kolela o TP a kolela ka toujours si
Nous avons la même pensée na Daniti Manga ou asala musala mi balé en même temps caméraman en même temps journaliste. Nous avons notre pub il y a sponsor na biso là je vois mon DJ il y a Pembe DJ Bogar Nakatia Kapila wa DJ Jazz, voilà, DJ Jazz. Voilà, on est en direct parce que Mikolo non ça be Michel bonne année boy. Ba DJ Maïfoudre ba DJ Viris, mon DJ le seul DJ au la Versas. Nakatia Londres, Nakatia Kapela awa DJ Viris ça solo bien. Na omona ba DJ immeuble. DJ immeuble. Asaka marama bien namoni susu DJ nono omona bengende mo ami betaka DJ nono donc ba DJ nanga ba yambanga na kata kapela wa bisiko Daniti Manga yaka kosa musana na ye soki nous avons même pensé na Daniti Manga na sima ya caméra Daniti Manga aza pe na sima caméra off hôtel biso nanu pub ya sponsor na biso et puis tozonga pourquoi bon a invité nanga o tokozwa ton ya robeta na ma solo oyo avec plaisir. Play. What we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci beaucoup, fidèles amis internautes. On a beaucoup de la pub ya sponsor na biso Yannick Assurance Oyo azara na biso na kata chaîne ya Mabia Star awa isika ya Mama Kolo Eloko. J'ai le plaisir de recevoir mon invité à qui je dis déjà bonjour Maître Kovo. Bonjour les grands journalistes. Boni santé. Je crois que nous sommes balingi baye ba vie artistique. Tout d'abord il y a Maître Kovo, en même temps aux maîtres, en même temps aux artistes et comédiens. Au bandi Ariango ndengeni théâtre s'il faut dire. Bon bonjour à tout le monde. Bonjour ma fan ngamionso au balingara Maître Kovo d'or. Autrement dit les rois de kimono. Voilà. Les rois de kimono au boyoga. Voilà. Et pas la team d'Aminata. Voilà. Donc yeyo quoi Maître Kovo d'or yeyo. Dadi Mobala Lolendo. Voilà, lelo yo Daniti Manga ko honorer sous Maître Kovo malgré au salikaka lisu sentiment na présidente Nayo Aminata ou lati polo ya libala na bango ya Ozaki coutumier Zaki voilà coutumier quoi. Voilà coutumier na bango. Je crois bango peut pas préparer déjà libala je crois. Voilà vraiment ils sont obligés. On dirait nzamba fongo li ba artiste comédien ya basi na éviter. Ya mibali bo bala nanu na monika moi mabala ya Tatu Mutombo et puis voilà. Ba surprise vraiment ezali. Ba surprise. Donc ba surprise ezali ba fan abiso nyonso balinga ba artiste comédien botia mituna bino ke no ba artiste comédien baza bazobate. Voilà. Donc baza te na ndenge bino bo pensa. Voilà. Donc ba surprise vraiment ezali cette année à notre kende 2022. Donc ils ont né mora malamu quoi. Né mora malamu pour na artiste comédien ya basi, ya mibali. Donc ba surprise ezali. Ba surprise ezali Maître Kovo na nino batu ba yeba vie artistique ya Maître Kovo a bandi théâtre na kamba mo pa Minata Soper ou soit azaki pe na bisika mosusu autaki. Ouais, Maître Kovo do a bandi vie à théâtre et pas ya fal artiste. Voilà, fal artiste. Voilà, au bazarana nani c'est qui le nom encore? Bon, fa yé azali artiste et comédien azaki pas ya président Jerry Matondo. Jerry Matondo bazara pe mingi nande ko ya mwasi. Nande wona biso nani Tendresse Dibinga. Bidinga quoi. Voilà, Tendresse Dibinga. Donc
tendance n'a pas sur mot de bisiko ali ba bonne guérison quoi, ba bonne guérison place ali. Nayoka ina moi musika accident au sagi donc maintenant ça va quoi. Ba bonne guérison. Ba bonne guérison. Maître Kovo au bandi kuna après c'est là kolongwa kuna nde oyaki na la team de kolongwa ngai Dani kolongwa ngai epa ya fa na eko kota deuxième groupe nanga place nazalelo et pas ya maman présidente nanga quoi mami hein mami lengisa makolo pour la maman quoi mami Aminata son père oh bolo bon lengisa makolo pour la maman donc Aminata son père moi Sinzambe quoi hein jambe électrique wana bina mère Nabiso place nga bina na ali quoi place aux Ali voilà maître Kovo le plaisir Isali parce que babonné Nabiso tozana maître Kovo tosoana et masolo ya théâtre de long et à large na maître Kovo là je dis merci comme ça à notre mamie maman Mabia Star kolelo kona kati à Londres wana n'a pas si sous merci à notre daddy papa pasteur papa moro motema malamu DJ Jazz voilà et aza ko assister biso maître Kovo lelo yo actualité zali lobby zali qui pas là il y a Bijou la reine au peto bande ko mona bango na ba pas si mal bande ko na bango ba 7e bagarre ba serna biso ba bakata et Bijou la reine lelo oyo alongoli ba bengango pile alongoli pile wana ya kozala célibataire lelo abali étant que comédien vraiment étant que comédien et que ça bino ndenge ni les artistes et comédiens lorsque bomona rabande ko na bino ya basi ba ko bala boy Dani na hauteur oloba ne bandeli awa ba surprise vraiment ali na neo to kota voilà donc de to bandi ngo tito kota na nango donc voilà surprise vraiment ali donc il y a ma bébé vraiment au salé ali ba mère na biso maman présidente maman Bijou hein, félicitations place sur Ali voilà lobby vraiment les gars qui toko moi to qui ne groupe mobimbe ala quitté voilà maman et moraza qui wana mami akinai ko voilà pour représenter le groupe naye na libala ya ndeko donc ça là qui vraiment bien Dani na lobelo moko moni ba fan na biso na ba fan na biso te voilà ba kanisaka loko la théâtre eza monde moko boye ya ba vaurien ya ba et puis ba lobi ke bino ba artiste comédien bolingana ka nde bino na bino mais ko bokobi obala boye na éviter cela lo badi on dirait bo simbi place moko na éviter déjà pasteur de la foi déjà c'est là déjà délivrance voilà na o ba tutu ba kanisela biso quoi voilà donc toujours bala mamba biezoleka donc Maman Liwande boyebi ke non ko yina na ko sala double roi ba de stopper voilà ouais to stopper vraiment et maman Bijou aza mère moko asali trop na mboka oyo na monde ya comédie voilà donc ce nga na ko placer maman Bijou na ko tie na ba place ba maman Linga maman pauvre mondial azaka na groupe théâtre de wana on classé par rapport au classé jeune mais ba maman linga baza moi likolo parce que ba mais na lobby na sens que non voilà soko koki ko placer oui asali trop OK donc ba porter pe moi ba conseil belé na ba maman eh oui ba maman mabelé donc na kotia maman Bijou place wana voilà donc ça livre vraiment kitoko il faut to banola ki ça que non artiste comédien baza bandumba te baza na ndenge bokanisela te bavorie ba licencié ba ali na kati donc ba homme d'affaires ba ali ba responsable ba ali donc na osenga bino bina ba fan na biso boti ko kanisela biso bina mabe vraiment voilà hein boti ko kanisela biso mabe et tikalara te ka pas maman Bijou voilà ba surprise et aller continuer ils ont continué donc mami est pas bien en préparation na voilà mami Aminata son père il peut préparer voilà au bino boyebi quoi
surprise Pas surprise, ils allaient bien parler, maître Kovo, pour continuer na yo, maître Kovo. Mais Nalibala ya bijou la reine avant, aya ko réaliser et religieux na ebo et ezaki na moi pas problème et belé, tout le monde a bitumba et bundama ki na kati ya civil na ye, tout le monde a dit ndeko na biso diamant oyo pe bijou la reine ya bengaki aya ko lambela ye, to ko mona ndeko na biso moko Gracia na batendresse dibinga basanganaki pona ko menacer ndeko wana ya mwasi après libala ya bijou la reine mais ba soupçon ebimaki on dirait bijou la reine nde mutatinde ki ke basala ebongo na kati ya théâtre vraiment. Bon, au monde théâtre Dani ba ma mouvement ezebele. Voilà. Ba ma ezebele ya ibili. Donc gokuta un peu na scène à poison. Voilà. Gokuta na scène mon peu dans sous accident ou dans sous pour passer qui en côté. Voilà. Ba bi que non te Dani ndaza bona minute tu azo bima bu bo taquer bo menacer. Dans sous anniversaire na yo moko ba ko tela en peloko. Bon na lobby te que non ceux qui va menacer qui ndeko na biso eza pour na dans sous ba mona qui mabe non. Tant to lingaka tant to vivre la mokiye ba que non eza bato pe balinga kona bato balinga ko te bien parler eza bato balinga kona bato balinga ko ko seka eza bolingo te voilà boko ya mala boli apesi amo ya bolingo te voilà libala soko lingo préparer yango ya kana ba attaque mo makasi OK comprendre ya loko lozi baptême après avoir reçu baptême attaque komi donc ba démon bazaki ko tenter yo ba komi sous plus voilà comprendre voilà. Donc pour batala ko ndima oyo zanango OK okola la peka na butu pe ba bengo na téléphone allo Dani moi soza na moi sinanga tika e sala bozabu voilà parce que oza na temps préparation comprendre oyo le kaki wana baza ba une na biso voilà. Na monde ya art donc na ko kota vraiment na ba polémique wana te pona mère na nga pa la gisanga bongo te quoi. Mamina ta sopère azara pe mutaba makambo moye pe azara na ba problème na bato ye so meki na ye ya olakisa yo mais soko tumboli ete olobelo te wana bina nga na vandi pembe na ye na ye bi ndenga za voilà ndenge bato belé bakanisa mabe pona ye izara yango te voilà ouais. Maître Kovo to kenda toujours pona yo théâtre et izalaka nini to théâtre zwakango eloko nini banda wa embrassa mondo et puis na batundi baluba ke ba artiste comédien bazalaka boy mususu bazaka bato confiance c'était sur péché confiance lobby a balukela yo qu'est-ce que tu peux dire théâtre et remplacera place nini na kati ya mboka na biso tu joues un rôle nini c'est pour ngai théâtre eza aronga moko na pona yango voilà soki na pona yango na pona armo te ya buzoba voilà parce que na moto na tagi na vandi pe na bande de l'école so na kota na eloko parce que na yebi que non il y a quelque chose ici voilà eza eloko mo pe malamu wana soki ezali ya mabe na nga na tika comprendre soki eloko ya mabe ezalaki na nga na tika voilà monde ya théâtre nga za ko ta théâtre za vrai fan na théâtre pe na za ti le vrai fan na za pe ba fan o yanga voilà pour que non na koma ko sa théâtre na za na mutu a pesa ngele nga théâtre voilà comprendre kombo ni nditinana nebe ga ko sa kombo ni nditinana to continuer la question posée voilà to ke kasi théâtre eza eloko moko oyo ilungulaka ilongolaka moi soko zata musuna donc stressé ozana souci ya problème banini donc moi ko seka wana moi ba conseil ozotala et ça la moi bien na vie na voilà comprendre donc batu bazwa théâtre lokola elo mo ya pa pambate voilà nga epala nga théâtre da nga mambo ebele voilà naza ba relation ya bato tam so tata na nga te mama na nga te mais à partir ya théâtre ne na ko relation au vent na téléphone sonné aux 8 mois le mot va bien voilà théâtre moi parfait et outil bon na muto yo yebiete c'est ça mais il y a partir on a les lara ndongo joie c'est ça comprendre donc théâtre fongola nga mamwe belé nga na lo banetinga voilà na kokota la vie privée ya batuté wana lo banga mo na za ino fan na théâtre
peine comment ça théâtre Tilo n'a toujours fan. Voilà. Donc théâtre vraiment ils ont le métier bien pour nanga. Ils ont métier bien. Si le théâtre est qui pas place ni namboka na biso Congo. Est-ce que Tchango est qui pas première place ou soit deuxième place? Bon, namboka na biso Congo tous a vraiment négligé. Voilà. Et tous a vraiment négligé vraiment par rapport à Bamboka Misusu wa libanda quoi. Surtout Kenneth na Togo, pays nous au moins que notre théâtre ils joué rôle par rapport à la musique. Voilà. On prend par rapport à monsieur des places au babande ko la biso ma famille bazala côté bagou. Oui. Tu vois peut-être. Tala lelo. Groupe Gou hein. Il y a ma famille. Voilà. Bah il y a peu tout na Kinshasa voilà. Bah yamba bango donc na niveau moko ko ndima te. Comprendre. Pour moi on va filmer tout ça là et même si biso awa tous a négligé mais libana mboka bazora biso na valeur. Voilà. Bazora vraiment biso na valeur mais biso moko awa bakolo na biso neti ba continue biso il faut dire ministère à culture et art voilà. Moi était vraiment pour nanga vraiment théâtre na replaçant en première position. C'est yango nde mutu et ça la pimboka et traité voilà makambo voilà OK donc et ya kapo donc yango eza le statut ya mboka voilà. Et nga pour nanga théâtre vraiment eza première position. Maître Kovo obande koloba nani pesa ononu elengi wana ya théâtre komboni na parce que va tout botta biso ba maître Kovo elengi théâtre pas nani ba fa ngai pour que le lobo mona nga bena boina ko marché ba mona nga te na vous appelle égoïste quoi. OK. Et na vous égoïste pour que le lobo mona le roi de kimono autrement dit maître Kovo do il y a la team d'Aminata quoi. Et m'taper ça sentiment ya ça théâtre pe sentiment TV ils a Jérémy Matondo. Jérémy Matondo. Ouais. Wana lobi ngo cœur ouvert. Té wa pina Jérémy Matondo, je te salue quelque part là où tu es. Ouais. Azali Bandamboka. Je te salue, je salue tous les comédiens et puis je souhaite mes meilleurs vœux à tous les comédiens. La distinction Moroté, je crois, pour théâtre de Salabisope, Badaniti Manga Batatu Kantuku Bianza, malgré tout comme on lit à l'Issango, mais qui Kantuku Bianza et Zalahakara il y a un système. Voilà. Maître Kovo, tu as bien parlé pour le théâtre, l'obi que équipe à première place. Na mboka na biso Congo ba difficulté nini Maître Kovo les rabanda qui théâtre au pene aux akaso talibobi il fallait pas y langai na théâtre kutana pe na ba makambo mo boy bon ils ont le roi classe voilà sur bandi classique on a salon on a sur des baninga des mesana yo yemuda sika we bigani ba kumbande ala batu botala biso ba kumbande ala donc vandi bena buina ba o mudo yebiso ke donc au place nanga nga vana awa tellement okomi donc le roi ko blayer ba blaisage voilà donc na mona théâtre tonga ba théâtre nazaki vraiment menacé bon na rotanga komboté na groupe ya Fall artiste quoi hein Fall artiste Fall noir après son beauté bisigwa lili voilà donc nazay vraiment combattu vraiment na katia groupe voilà et na ba collègue nanga na yokuta voilà et na ba collègue nanga na yokuta na ba oyo pe ba yaki kokutanga donc ba komaki associé quoi tellement ba yeba na gi déjà autrement ça la tenga zaki na poussa pe na bima na marque nanga voilà et au talabuda mususu boki au sala tournage tam sous place no ya rejouer mais ba casser yo bazui ba tie mutu mususu do blanc ils ont dérangé nga OK ou la mugi bena tongo pe na bu memi pe mikumba papa boki be ba ça tournage ou la type normal au jouer to l'équité voilà pièce mon madame go bandel tisuka pièce spéciale l'équité voilà na ye okota ipa ya son père Aminata na ye nazoki moi ba difficulté pe et maintenant tant on a commis mère okomi makasi bango bon nga pona ngai dani pona ngai vraiment nyonso le karawana ezaka pour ne fortifier nga quoi OK et puis ça nga vraiment makasi OK
ngaza ozanga ba répétition te. C'est ça. Ta mususu na oya mutali boso na répétition. OK. Bango tu adi ba okutanga na répétition. OK. Nga. Voilà. Mais ota bina tournage bina bi bakasi. Ode bakasi parce que ngamo na za ko mituneza nini. Voilà. Nde na za oyoka ba artiste et comédien bazaka na kisi. Donc ngapena simba kisi nazala aimé boye tondeli. Na mona kango ça c'est bien. Na bunda nanu. Ko bundanga na bundi. Persévérance toujours. Alors, Maître Kovo, moi j'aime ta simplicité, ta façon d'être. Tu es un sportif, mais dans le milieu de théâtre, dans mon osalilaka, genre na yo anate, il y a des sportifs. C'est que au Kabulaka, au partageara, sur un dojo, au salili, makambuno étant que maître, s'opposant à art, ou se comporter le rôle artiste. Bon. Na théâtre ils ont un rôle ba pesa biso voilà so na bo ça la pièce moko va ici non yo il faut ça tel net bientôt là to ça la pièce moko ya mboka titre na pesa te parce que voilà on va déranger biso to tourner pièce mo mboka voilà o mera isinga bi yo il faut zaga mbolomo donc ozala mokonzi ya nani na sima mokonzi wa donc na za le roi garde. OK. Ils ont pièce va jamais n'a obligé mais on habite ko tanga ko to te tanga. Voilà. Ce ba on so va ebi le roi de kimono. Excusez. On so ebi le roi de kimono a joué toujours na kimono. Voilà. Donc rôle nanga la pesa. Alors na nini na yo pratikaka na sport na yo. Maître Kovo ça la sport na. Ouais na judoka. Judoka quand tu me donnes. Na judoka te na la commune dan. Donc parce que na bani judo langa na âge ya 8 ans. Voilà. Na yo continuer papa na ba classe na ba judo na ceinture verte. Ceinture verte. Ça c'est bien maître Kovo Torokenda doucement lentement à la fin de notre entretien avec maître Kovo. Maître Kovo, s'il faut dire style na yo na théâtre au jouer na style bon on va jouer na style et puis au copier nani na théâtre na style osali bon mutape sanga sentiment à théâtre exagéré matone voilà style na yo bon style nanga na jouaka na bengi na ebisi bino ekomona nga le roi de kimono maître voilà maître Kovo donc on jouer ka maître ceux non ezaka question maître o jouer ka na kimono ndezala mais pomba pas jouer pe pomba leader pas jouer pe rôle que nous a responsable voilà mais un leader donc tu peux mettre kimono mais responsable un responsable mais kimono pièce mozo les gars calamité non tata moi sur le palo donc pièce mususu et uto les cas nazaki responsable nazabi na ndaku na mwasi et na donc na ba beau frère na na vraiment na ndaku na beaucoup là bas voilà donc responsable mais avec kimono toujours. Donc kimono eza le rôle eza ngo habillement nanga quoi. Voilà. Et eza ngo habillement nanga. So pesinga rôle responsable. Na sala pe déjà rôle ya responsable. Voilà. Et camarade ya daddy hein, ya papa na biso plus babidi mobala lolendo quoi. Wana bina motema maman. Voilà. Tema bina ya maman quoi. Pardon, na boito ko ta place. Fidèle ami internaute, merci là c'était maître Kovo au tozanaye. Déjà to comment kende kochité na kopesa déjà ba meilleur vœu comme ça na ba maman na nga ya Château Rouge ba maman moko malamu ba maman ba soutenir ba jeune ba maman moko bazaka sans complexe ba maman ya Château Rouge na lela bino fort bozaka très puissant et surtout 2022 bosa esu makamba malamu pona jeunesse congolaise na bino et kozala biomètre Kovo bayo batalio ba fanatique na yo et surtout Christopher Songo moi mon bali azanga eloko te azaka boss on a lobaka argent obéi azanga eloko te azanga eloko te azanga eloko te on a obwaka l'argent obéi par sa présence Christopher Songo ye mbongo respecta kai so mbongo e poussani bosu e moni Christopher Songo mbongo ekiti po yebike ouais le pacificateur Christopher Songo ouais Christopher Songo, voilà. Les pacificateurs, on a bâti les pacificateurs, donc
azanga ne mbongo azanga te mutema malamu soto bizolo amboa et bimi les pacificateurs kaka et puis l'argent obéit par sa présence voilà quoi donc on appelle ça mbote les pacificateurs place ali quoi oyo artiste na yo comédien maître Kovo dans le roi de kimono et voilà, au petit salutation na yo et puis mot de la fin na yo pour une émission oyo. T'es pour une émission. Mot de la fin t'es que voilà tout comme des non l'internet c'est l'heure. Bande ko balinga to pe ça bango pe moi nini. Moi quelques dédicaces et puis mon ayo pour na bayo balandio ba fanatique ba mourir à théâtre relancer nini et puis numéro na ya téléphone. Oui, la pesi mbote na ngai et pas ya Dadi plus Mabidi mobile lolendo quoi. Et surtout tous appels na ba bonne année ba meilleur V déjà tous pesa oui voilà. Bon ba bonne année na nga na plus Mabidi mobile lolendo na pesi susu ba bonne année na nga na mami la minata son père lengisa makolo toujours pour na maman na pesi ba bonne année na yo ba meilleur V et na pesi pe mbote na ngai na idole nanga quoi idole nanga moko l'idée na lo bango la sima si on a lobby comment vous comprendre les places mettre Kovo dans Abimi voilà vous comprendre les places na Abimi donc na pesi su mbote nanga na Felia Omola Baron Felia Omola Baron na niveau ya France na pesi mbote nanga na Minor Mokonzi quoi na pesi su mbote nanga na Niclette et dans le niveau à Belgique voilà basé belé voilà voilà pesa kaka numéro no ya téléphone et puis voilà ouais numéro na téléphone on so pour ça zo mettre Kovo dans le roi de kimono abenganga na plus 243 et 090 20 30 090 20 13 755 voilà. Numéro nanga wana 090 20 13 755 voilà. Donc wana vraiment ozwanga na pesi leader nanga mbote oyebi nani Manioko Fritz. OK Samba OK voilà bena idole nanga idole là oyo alolela il faut so moni bena kimono moni mettre Kovo. Voilà, merci fidèles amis internautes. Là c'était Maître Kovo o nazaki na sengwa ko yamba une émission ko Angola où il s'angisaka toute personne, toute Afrique entière. Oh, nazaki na sengo betana masolo pour na libala ya Serna Biso Bijou la reine au petoza au pesaka ba félicitations Bisika Zali. Je n'oublierai pas de dire merci comme ça à notre daddy, papa pasteur depuis Londres au Assesarate. Kobone la pour na Daniti Manga et pourquoi pas notre DJ DJ Jazz. Voilà, DJ Jazz. Et puis, DJ Abouka Nzenze. Abouka Nzenze, voilà. Ouais. L'homme des animateur DJ. Voilà. Ouais, on appelle ça sous patron la mode. Voilà. À part théâtre dans Salaka. Patron la Rodi Mando Nombote. Voilà, Rodrigo Maemba. Rodrigo Maemba. Garçon du disque, au Maemba Maemba. Voilà. La Pessina Venangai. Dans les pères, les volants hydrauliques. Voilà. La PCP na Venangai, commandant Lebo. Voilà. Donc commandant Lebo na Capella wana California donc voilà. tout est quoi. Voilà. La PCP Sibino tu bambote. Donc ba fan nyonso balinga mettre Kovo. La PCP no bambote. Voilà, moi j'aime dire de merveilles ou soit de bonne année comme ça à notre mamie, maman Malamu, ma patronne, maman Mabia Star. Kolweloko na kati ya Londres salon Airstyle na Londres ndé na luba kaka moi si à Londres olingi papa lula le premier le 30 azwela ombandate salon kokendezaka salon Airstyle na kati ya Londres wana papa bambanda nyonso musika po basuki robanda kosala yo na salon wana papa ozanga moyen ya komonela o bambanda na pesi merci na espace RM oyo et pesa ki biso ton ya kosala émission et pourquoi pas à mon frère ami DJ Abouka au Piazara Daniti Mangazo mon chambre au Pema et ça la moi bien quoi Abouka Nzenze na pesi susu merci na ba nyonso oyo balingaka biso o balingaka Daniti Manga et surtout na yo muto ozwaka ta ya ko commenter ba vidéo na pesi yo merci les susu
continuez toujours pour 2022 na lingi bosa biso ba explorer hein botala katalaka ba vidéo na biso mingi na mabia eko sala biso bien soki nzamba zongité tokozala toujours na bino et d'ici là portez-vous bien et on vous dit bye bye. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de santé, la collecte na chaîne de santé, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.